ça veut dire ezali brigade moko ezali qualité pour na ba anti-valeur. Et là on dit to bengi ba anti-valeur, ezali biloko nyonso ya mabe o ezosala ke mboka etambola malamu te. To kopesa ndakisa lokola nini? Likambo ya embouteillage et uta kaka na incompréhension. Ça veut dire un civisme ekoti bat. Bat babungisi mayele ya bomoto. Yango nzela musu ya kotalisa bango ezali te po mutu aloba yoka kite tokanisi otangisa bango na makomi po mutu nyonso ayeba. Ko baka busoto na balabala ezali mbeba. Ko buzanga ko bongisa kati ya lopango pe libanda na yo ezali mbeba. Terrasse ezali poubelle te. Code de la route esengeli mutu to ayeba kotosa yango. Ngonga ebeti po biso nyonso bakino tozonga na alima, c'est-à-dire toto sa mibeko. Po cette fois-ci oyo akomeka akokutana na BSP akozwa makambo na ye. Botuni ngai BSP yango nde nini? Brigade spéciale pour la protection de l'environnement. Structure ya sika hôtel de vie à Biso po kino nyonso civisme ezonga. Baboyi salite na kati pe libanda lopango. Baboyi nuisance sonore. Baboyi kopousa na sens contraire. Respect ya code de la route ezonga. Baboyi ba construction anarchique. Baboyi ba marché pirate. Baboyi pe lisusu ba garage ya balabala pe bongo na bongo. Mbalele kaki ba tabolaki na boulevard ti na ropo Wileri kaka pona ko sensibiliser. Nde lelo ba kiti na njili na quartier 1 po ba koba na sensibilisation na bango. Po après étape o ya sensibilisation ba kobanda ko appliquer mibeko. Wana mawe ko zalatin eri yango yo zwa ba disposition nyonso. Bo tala ndenge sensibilisation elekaki. Yaba église toya bakita sokolo kolalisa ibeko ya leta. Esika ya bana ezali na balabala te kasi na ibota. Totinda bana na kelasi mpona kolengela lobi na bango. Totosa mibeko ya leta po ete mibeko ebomba biso. Balabala ya leta ezali fulu te. Ezali pe garage te to pe parking. Mokumbi motuka pe moleki nzela pe ba wewa totambola na kotosa mibeko ya nzela. Oui, bah on partage na baninga. Autant moi na balabala esengeli ba mibeko autant la balabala. On m'a un embouteillage na biso ya nchile so uta na nini. Ezo uta ba bande ezali 4. Mais bino bozo tambola 5 bandes. En ce moment là espace na katkat ezate mutu pas apprécié à lukabi. On so to tambola na kotosa mibeko ya nzela embouteillage ezali. Alors parce que nous sommes souffrant même la balabala et ça tue un civisme aussi. Les gens ne savent pas respecter le code de la route. Nous devons respecter mon ingane mon la balabala te pour finir ça facilement alors batazangi mayeli. Alors nos zongi sur le quoi matière il y a civisme tous baso batabungi na moto to bandi ko comment on a mikanda pour batanga pour éduquer dans le cadre de la nouvelle citoyenneté. Merci. Oui, tous autres sont à la nouvelle citoyenneté. Un peu de bonne manie. Mais dans tous autres temps, mais ça, je vais pour la population. Ça nous concerne aussi parce qu'il y a un civisme. Je ne sais pas si tout le monde peut faire la police.
donc bato nyonso po motu ezonga na place bato babungisi mayele yango tokomi na makambo oyo moto ayebi te poubele eza wapi moto ayebi te akosala nini nyonso tu wana yango te yango toakokanga ngo na misala po tozongisango. Cette brigade consiste à rappeler, à lutter contre les anti-valeurs. Qu'est-ce qu'on entend par anti-valeurs? C'est tout comportement d'incivisme que nous sommes en train de vivre en cette période. Les gens ont perdu de bonnes manières. Les gens ne sont plus, non plus de civisme. Il y a un grand vide et c'est ce qui est à la base de beaucoup de choses. C'est ce qui est à la base des Koulouna. C'est ce qui est à la base des embouteillages et de non-respect de loi. C'est l'incivisme. Alors, cette brigade a pour mission de lutter contre les anti-valeurs. Qu'est-ce que nous avons pensé faire? Comme les gens ont perdu de bonnes manières, nous devons alors remettre les gens dans des lectures. Ça veut dire on a des messages très importants à partager, tels que rappeler aux gens que l'hygiène est nécessaire pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. On a le message comme quoi stop à la pollution sonore. Nous devons lutter contre les tapages diurnes et nocturnes. Nous avons des messages comme respecter le loi. Pourquoi on parle de loi? Parce qu'il y a plusieurs lois qui ne sont pas respectées. Entre autres, le loi sur la pollution sonore, il y a le loi sur le code de la route, il y a toutes ces lois qui ne sont plus respectées. Alors, comme on dit toujours, on ne peut pas attraper quelqu'un par son dos. Nous avons la responsabilité de rappeler aux gens de bonnes manières, de notions qui existent déjà, pour qu'à la prochaine, quand on va interpeller une personne, qui ne puisse pas dire que je n'étais pas au courant. Aujourd'hui, là, tout le monde a transformé son avenue en garage. Tout le monde a transformé devant sa maison au marché. Alors que le marché pirate rend la ville de plus en plus sale. Parce que chaque personne qui vend sur la route ne nettoie pas après avoir vendu. Et ça rend la ville sale. Et tout retombe sur l'autorité de la ville. Alors que le problème de la ville, la propreté de la ville n'est pas le problème seul de l'autorité de la ville. C'est le problème qui concerne tout le monde. Ça me concerne, ça te concerne et ça lui concerne. Ça concerne tout le monde. Yemoko, commandant brigade Madame Mimi Bikela, azanga ki malobatin, yoka ndenga beti loseba na miko ya bonga na media. Ngai attend que mokambi ya brigade spéciale ya protection environnement pe na bien-être social. Je pense que biso soto yebi na kati ya protection environnement bombi nyonso. Bien-être social et bombi nyonso tout. Ça veut dire ezali brigade moko ezali ko lutter pour na ba anti-valeur. Et là on dit to bengi ba anti-valeur, ezali biloko nyonso ya mabe o ezo sala ke mboka etambola malamu te. To repesa ndakisa lokola nini? Likambo ya embouteillage et uta kaka na incompréhension. Ça veut dire civisme koti bat. Bat babungisi mayele ya bomoto. Yango nzela musu ya kotalisa bango ezali te po mutu aloba yokaki te tokanisi otangisa bango na makomi po mutu nyonso ayeba kobwaka busoto na balabala ezali mbeba kozanga kobongisa kati ya lopango mpe libanda na yo ezali mbeba terase ezali poubelle te code de la route esengeli mutu to ayeba kotosa yango mutu nyonso ayebi ke sens unique eza mabe donc tozikei na bamessage ebele kotia bato makelele to mpe kobeta miziki na makelele po déranger voisin ezali mabe lokola bato babungisi mayele nde tozongisi bango na mibeko batanga ba papier batanga totie yango na lingala pe totie yango na français po mutu aloba teke na yokaki te na lingala okotanga na français okotanga ezali mpo na intérêt ya mboka na biso kobeba ya Kinshasa lelo bakineli yango mutu moko oyo nyonso akobaluka zwi telefone na ye gouverneur Bumba ozosala eloko te ozosala eloko te mais yo moko mutu ofilme eloko nini ozosala mpo na mboka na yo avancement ya mboka ezali likambo ya yo ya ngai pene ya bato nyonso mais yo part na yo ya responsabilité obakisi nini na oyo nyonso tu ozomona ya kobeba yango esengeli na munyonso tobengi mutu nyonso to aya atia maboko ne na pati azala lokwa mutu otala musika te mpo afingaka tozala na prévention tozosala sensibilisation mais tant sensibilisation aussi là tokota na phase ya action oyo tokopase na ba arrestation to mpe na ba interpellation mais ozala te kosutu te oyebaki te. Madame Mimi Bikela na kombo ya gouverneur de la ville Daniel Bumba bakino nyonso bapesi yo longonia po musala oyo ozosala ezomonana na misu changement de mentalité oyo tolukaki lelo tozwi yango mpo na yango biso nyonso tolobi Kinshasa ezobonga